ndeko Kabeya oyo akufi atiki famille na ye mokonzi ekolo akufi na hoteli te akufi na le ya musala makambo eza kosala bakongole pasi vraiment makasi pourquoi elobi bongo ndeko Fiston Kabeya un jour alobaka kenga andimi nasalela mboka na ngai Congo babomi ye esika mosala mokambi ekolo na yango na profite na pesa méconnaissance na ngai na unité ya la police mobimba oyo babungisi ndeko na bango Kabeya Senda Fiston oyo azali agent ya brigade ya première classe oyo bayebi na koboma ye epa bagarde corps ya premier ministre mokambi ekolo dossier oyo ezosenga kolandela yango na kimia kolandela yango likolo ya misu pourquoi ezali dossier oyo elelisi bafamille ebele premier ministre abanda koya na sens unique topanzi nzela tolekisi premier ministre aleki tomoni dans 10 minutes suite à premier ministre ezongi na major chef à sécurité premier ministre baye na ye baya kangi collègue na biso wana ya roulage Kabeya Senda bakangi ye batie na kati ya jiba bandi kobeta ye bake na ye vers auditorat à partir auditorat akufi kuna lobi na ba 19 heures akufeli kono auditorat siko bazue bembe bake na ngona mort kaka pokolo soki tomoni premier ministre Judith Sumiwa babengi ye na justice aye ko répondre ndenge tomonaka mpe Vital Kamerhe na procès ya 100 jours mokambi ekolo kosala congolais nyonso tu mutema malamu mpe kotonda na esengo lelo na remarke loko moko na kati ya mboka na biso eza na batu oyo soki akomi koasime poste ya leta mpo na ye mibeko ezali ya kokanga bakangi buku ya mibeko atie yango na armoire na ye akosala oyo ezali oyo ye alingi nani oyo azali na nsima ya liwa ya Kabeya nani oyo apesaki ordre ezosala pasi mpe mawa lelo toyebi ke justice yango etombolaka bongo mboka. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Fiston oyo akufi azali père de famille, un pauvre roulage oyo ayibi te oyo babomi ye na plaine ya musala na ye parce que ezalaki na moko oyo koasime baposte ya leta oyo azotambola na sens unique ezopesa pasi epesi pasi makasi mokonzi ekolo tokokende yango kino na suka bafwa bashala mbote partout dans le monde nayebi ke bomesana na nga Geti Samba à chaque fois soki nazali boso ya caméra nabetaka oyo ezali bongo masolo important toyebi lelo na République démocratique du Congo toa na situation ya pasi mpe mawa komona oyo ezali bongo bagarde du corps ya premier ministre Mama Judith Sumiwa oyo ezali bongo pour la première fois banda Congo ezala Congo komona ke tozwa premier ministre ya mwasi kasi mokambi ekolo makambo ekomeli biso na mboka na biso ederange oyo ezali bakongolais ebele na yango na profite na pesa méconnaissance na ngai na unité ya la police mobimba oyo babungisi ndeko na bango Kabeya Senda Fiston oyo azali agent ya brigade ya première classe oyo bayebi na koboma ye epa bagarde corps ya premier ministre mokambi ekolo makambo eza kosala bakongolais pasi vraiment makasi pourquoi elobi bongo ndeko Fiston Kabeya un jour alobaka kenga andimi nasalela mboka na ngai Congo babomi ye esika mosala mokambi ekolo ndeko Fiston aviole te ndeko Fiston ye ayibi te abomi te mokambi ekolo kasi babomi ye epai ya bato bato mabe leta moyini lelo yango tozosala analyse nga la population congolaise tozwi oyo population ekoloba mokambi ekolo makambo kofunda ezali ebele même na kan kokoloba nouveau recrit mokonzi ekolo nazala bainformation ebele kasi bipekiselo nde ezali
bipekiseli ezali mwa koloba nyonso ezali te mokambi ekolo lelo jeune akoma infraction lelo insécurité ezali totale oyo bapolice na biso baye incapable ya korésoudre yango kasi komona oyo esalami bapremière bagarde du corps ya premier ministre mokambi ekolo ezosala pasi esali bakongolais pasi ndeko Kabela oyo akufi atiki famille na ye mokonzi ekolo akufi na hoteli te akufi na le ya musala tomonaki bongo premier ministre mokambi ekolo azwa na sens unique botelemeli yango combien de fois lelo na remarke loko moko na kati ya mboka na biso eza na batu oyo soki akomi koasime poste ya leta mpo na ye mibeko ezali ya kokanga bakangi buku ya mibeko atie yango na armoire na ye akosala oyo ezali oyo ye elingi nakolinga vola loba mingi tosala analyse ya mokolo ya lelo tolanda nani oyo ezali bongo témoignage ya koleki ya ndeko Kabela oyo ayebi na kopesa ndenge bauti na koboma oyo ezali ndeko Kabela ya roulage tolanda ngo. Merci. Premier ministre abanda koya na sens unique topanzi nzela tolekisi premier ministre aleki tomoni dans 10 minutes suite ya premier ministre ezongi na major chef à sécurité premier ministre baye na ye baya akangi collègue na biso wana ya roulage Kabela Senda bakangi ye batie na kati ya jiba bandi kobeta ye bake na ye vers auditorat à partir d'auditorat akufi kuna lobi na ba 19 akufeli kona auditorat siko bazue bembe bake na ngona morgue kampoko na micho ebembe sana morgue kampoko na morgue kampoko na koma major wa kendeki ne bembe wana eza na morgue kakombo ne pesa wana na morgue kampoko. Merci, nous sommes de retour bon moni témoignage ya moko ya ba collègue ya ndeko Kabela oyo esali pasi ya pesi biso explication nyonso na babiloko tozo comprendre que nani oyo azali na nsima ya liwa ya Kabela nani oyo apesaki ordre ezosala pasi mpe mawa mokambi ekolo ekozala malamu mpo kokota na histoire soki tomoni premier ministre Judith Sumiwa babengi ye na justice aye korépondre ndenge tomonaka mpe Vital Kamerhe na procès ya 100 jours mokambi ekolo ekosala congolais nyonso tu motema malamu mpe kotonda na esengo parce que lelo toyebi ke justice yango etombolaka bongo mboka tomonaka oyo azali directeur ya cabinet mokambi ekolo alekaka na justice mpe asambaki en plein air mpe na télévision si et seulement si ke liwa oyo yeuti epa madame Judith Sumiwa mokambi ekolo mwana mboka Constant Mutamba esengeli bino bopesa ye invitation ayala korépondre baacte parce que fiston oyo akufi azali père de famille un pauvre roulage oyo ayibi te oyo babomi ye na plaine ya musala na ye parce que ezalaki na moko oyo kosime baposte ya leta oyo azotambola na sens unique ezopesa pasi epesi pasi makasi mokonzi ekolo émission ya lelo naza kosala yango spécialement mpo na yo mokambi ekolo congolais aza na droit ya kimia congolais aza na droit ya repos toyokanaka bongo souffrance oyo congolais alekisaki na manda elekaki aza komérite lisusu te congolais avivre na insécurité oyo ezali lelo congolais eza na esika ekoki kozala libre mokambi ekolo ezali kaka na mboka na ye Congo kasi ezosala pasi lelo tozomona bacriminel façon bako massacre oyo ezali bayi mboka tozomona ndenge insécurité ezali partout na ville province ya Kinshasa jeune garçon mokambi ekolo akoma bongo infraction avant de développer lisusu makasi makambo etali miboko na kosepela tolanda lisusu deuxième élément na biso oyo ezali communication officielle ya la police esalaki mpo na dossier ya ndeko Kabela tolanda ngo ekosala bongo plaisir makasi. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabela Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées,
La police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation, car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Voilà, Bouti Kolanda, Ozali Moko, Yabakondia la police, Oyo Apesi, préalable par rapport à l'Iwa, il y a moi Namboka, roulage, Ozali Andimaki, qui travaille pour Namboka, Neko Kabeya, Senda Fiston, Boyoki, Nenga Lobi, Makamou Ezali déjà na niveau de la justice militaire. Oui, Ezali Mabete, Ezali Malam. Mais bon, le but d'habitude que bon, ça a la manipulation, il y a des stipulations où ils allaient collecter. Parce que jusqu'à présent, nani oyo abobine de confiston, bande ko balandi, ngai na bino toza ko mona très bien na image. Nenge de confiston ba ko betaye pa ba policier. O bazali bongo ba garde du corps rapproché ya premier ministre. Mokambi ekolo Tolandi ezali témoignage ya collègue nae. Bakendaki baleki après 10 minutes cortège ya premier ministre ezongaki kokangande ko roulage. Bazongaki na major moko oyo baza ko beta ye lokola nyama. Ko beta agent na tenue ya la police kotika ye bolumbu et pas bagarre du corps ya premier ministre Mokambi Ekolo. Et kosala congolais malamu ceux qui te moni premier ministre bapesi une invitation si et seulement si que ye azana simaliwa ne ko kabeya et ko sala congolais malam ko mona pe liboso la justice Congo oyoyo ezali karaté pour la bato ba simwa poste ya l'état Congo ezali yanga Geti Samba Congo ezali ya Aristote Ndombele Congo ezali ya Yom Tozola na biso Congo ezali ya biso nyoso Congo ya Lumumba ya Kabila le père ya Kabila ya Félix Tshisekedi Congo ya Martin Fayulu Congo ya biso nyoso tu moto aleki muninga ki congolais azali te kasi esalaka biso pasi makasi Mokambi Ekolo okomona moto ko sima poste ya l'état akoleka na nzela lokola leki ba congolais nyoso tu na valeur lelo sans unique botelemelaki yango banani oyo ba ko sala sans unique ezali kaka ba konto ba kwa sima poste ya l'état bango ba ko buka mibeko Mokambi Ekolo Bako bako bebi sa makampolo ko bebi sa wezali pouvoir na yo. Mokambi Ekolo to référé la tango a Rossi Mukendi. Thérèse Kapangala. Eba kufaka balobaka nini. Moto ya bomi batu wana ezali Monsieur Kabila. Balobaka ngo. À l'époque il était en opposition. Et lelo ceux qui tozongi moke na kaya premier ministre. Ba oyo ba bomi ezali ba garde du corps na ye. Tokoloba pe Mokambi Ekolo moto apesi ordre pe moto ya bomi ezali madame la première ministre madame Judith Mokambi Ekolo dossier oyoyo ezosenga kolandela ngo na kimia kolandela ngo likolo ya miso pourquoi ezali dossier oyo elelisi ba famille ebele personnellement ngai kabeya na yokoloba azandoi pe ya mwana nga parce que nga pe mwana nga kombo ezali kabeya nazolela ye na ba casquette ebele état que parent deux état que moko ya citoyen congolais trois azali muto a sacrifié ki vie na ye mobimba pona kondima ko sala service oyo ezali bongo ya nation kasi nekosenda oyo akufi gratuitement commissaire parce que ki bokonzi oyo ezali ko diriger parce que moko azali ko diriger la pouvoir ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Mokambi Ekolo esengeli ko bima na makambo oyo na mpuasa koyeba nani azali na simba ya makambo oyo ezosala pasi pe mawa lelo bano batikali borfele nani oyo akozwa swe ya bana ya Ndeko Kabeya lelo batu bakoya bakoloba na bango ote mwana soka botami mwana sikali azali mwana mutu nyonso tokoleka tokosunga Mokambi Ekolo ezaka makambo balobaka ntango ebembe ezali avec le temps kolo batu banyokwa makambo ofele baza ko souffrir bomi motu ya batu batiki bana na ye mwana ya ye nani akobokola tozomona photo ya ko circuler
ndeko Kabeya ayaki déjà contredire na bana na ye pour la service ya mboka. Tomoni ba photo ye na mwana ya mwasi oyo asali ba signe oyo mokonzi ekolo. Teyebi signe oyo koloba nini. Tomoni ba photo za publier na mwana ye. Ezopesa pasi makasi. Pauvre papa oyo ayeko travailler na roulage na côté à la police babomi ye et pas ba garde corps rapproché ya premier ministre. Mokambi ekolo ezosala pasi. Na yango na yeko belela oyo ezali bongo premier ministre ya justice. Ministre ya justice Constant Mutamba. Ozali parmi bato nga lobaka ke ba yeko réparer oyo ezali bongo justice ya mboka na biso. Na yango esengeli dossier oyo mwana mboka bolandela ngo na lokumu pe na lolendo nyonso kokanga nani oyo azali na dossier ya sima na sima ya dossier ya Kabeya. Ekosala malamu ekozala moko eloko ekosala ke chef de l'État akota na histoire koleka babiloko kutu ezali ya kosala. Mokambi ekolo noka mise moko abeta nzembo atuna mokonzi moko abengisaki bato ebele atuni bango mpona kota na histoire esengeli na ngai nasala nini. Bamisu balobaki bota ebele, bamisu balobaki tonga banzela, me moko alobaki kai kobenga bato obengaki nde okoti na histoire. Me mokambi ekolo nga na koloba pe okokota na histoire ya makasi soki tomoni ointerpele premier ministre Judith Sumiwa aye na justice be tomoni bato bayebi na kobeta bapolisier nyonso tu wana kokoma na niveau ya justice. Mokambi ekolo ekokotisa wana histoire ya makasi bana na biso bana ya bana biso bakobosanaka yango te. Tozaki ebele ya kolanda biso nayebi ke ezosala pasi ndenge tozosolola toyebi ke ndeko Kabeya bakangaki ye bakendaka na ye na auditorat kasi bakomaki na auditorat vi ke babetaki ye deja makasi ayebaki bongo na kokufa. Bayaki na ye na morgue ya Kankokolo na major moko oyo jusqu'à présent azali inconnu, azali identifié te mokambi ekolo. Tosengi boye moto akena kotika ebembe na morgue mokambi ekolo asalaka baformalité kangela biso major ya auditorat oyo amemaki ebembe ya Kabeya na morgue ya Kankokolo apesa biso baprécision détail ndeko Kabeya kufi ndenge nini. Oui baimage yango oyo bozotala ndenge babeti Kabeya lokola mbwa, ndenge babeti agent de l'ordre batiki bolumbu bakati ye tedi na nzoto. Mokambi ekolo na ntango ya Mobutu na limite ke babiloko bapapa biso avivaka yango ezosala pasi na soni na mawa makasi. Na yango toza kointerpele justice na ka oyo bolandela dossier oyo ya premier ministre malamu parce que bagarde du corps ne bato babebi na koboma oyo ezali bongo ndeko Kabeya. Nayebi ke bozaki ebele ya kolanda émission mokolo ya lelo. Ngai Geti Samba mobali ti liwa molobeli ya mboka nazalaka liboso ya micro juste mpona kobeta masolo oyo ezali bongo important. Nayebi ke ndeko Kabeya akufi atiki oyo ezali bana atiki famille. Toza koluka oyo ezali bongo baadresse moto oyebi adresse ya Kabeya esika ezalaki o résidence familiale na bango akomela biso atindela biso tokozangisa te na komemela bino oyo ezali baelema kosala descente kinyo na famille ya Kabeya. Dossier oyo nga na tie mutu na lobi na kolandela yango kino suka toyeba nani abomi ndeko Kabeya, nani oyo azali na nsima ya dossier oyo tokokenda yango kino na suka bafwa bashala tokokoma nango tina suka. Nayebi ke bozalaki ebele bopesa biso confiance bosabone ebele bopartage image oyo zwa image oyo kata panza yango partout ekomela bakonzi parce que toza besoin clair na kati ya dossier ya Kabeya. Nayebi ke bozalaki ebele tokomi na biso na suka tikala profite napesa mbote na yo na Aristote Ndombele qui est derrière la caméra wapi azomemanga Geti Samba nakende partout ça que nabeta kokoko. Merci na yo Navigadi Samba Kabeya na pesi babone nyonso tout ya PSB bambote ebele pour la première fois talibiso. Abonnez-vous, partagez, likez et comme ça la bongo plaisir makasi tokutani bongo mbala sima. Bye.